Ah, la Chine de Karine Mokonzi. Bandeko, biso na la Chine, tozala na confiance ya papa Evi. Oui. Toza na confiance ya papa Evi. Ata na Chine, quelques personnes bazwaka batension eza normal, eza likambo ya santé. Soki batension maître bakoma koteka yango ntina ba Carrefour na ba supermarché, voire même ntina coin de la rue, bateka yango pamba te. Tout d'abord, na kati ya la Chine, ntango toza na bamama bapapa oyo balobelaka mpo na tension na bango, fo tondima bango. Au contraire, mpo tozalaka pembeni na bango. Mais confiance na papa Evi en tout cas. Nga papa Robo, na doute te. La Chine de Karine Mokonzi eza na confiance totale na papa Evi. Oui. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, bandeko na makambo etali ya Karine Mokonzi la baronne ya ye moko na entourage ya Karine Mokonzi na famille na ye, bandeko eza normal ya kosakana te. Batension ezalaka ya komata, ya kokita, ya tout droit. Tala, ngai ndenge naza boye, naza papa na mokolo ya bato ebele kuna, bato ya age na nga nayebi te soki bazali. Bon, bali par exemple papa comité tokozala ne génération moko namoni atangaki awa ya fréquenta bana njili ya tro bakombo atangi baza bato nga mpe nayebi abaze mpe mingi na Didier Sono. Donc nga na Didier Sono deja toza age moko. Oui, toza age moko mvula moko. Ah oui, mbala soka mpe tokutani nayebi yango. O namona ye na 90 na poto te, namonelaki na Afrique. Nga na kiti ye pa kitaki. Donc tango na telami na BMW na nga, ye pe BMW ne eyaki na matadi ezoya. Nabengi tantine na nga ta mwasi babi. Bon, a mwana muke, a mokolo te. A mwana muke. Aza okende kuna. Tango na pie mbote, ale Didier Sono pe lokwa na telemaki topesani mbote. C'est normal, bajika. Alobi na nga mon frère, nga pene na BMW neti ya yo. Ok. Moko tokutanaki yango wana. Bon, ezali pe neti ya ngai te. Nde toalaki na 518 biso mibale. Mais oyo yango eleka 10 ans te. Papa Robo, vantard. Oui. Sango alobaki fo osalaka mwa vantard. Alors bandeko, na kati ya la Chine ya Karine Mokonzi la baronne, awa, tension eza normal. Tango na lobeli age nanga, ponga tango na botama, namona deja ba mama bamelaka eno.
Ba mamango baleka na ba 20 quelque. Ba misoko 18 ans. Maman. Maintenant attention amelaki non. Nandimite ba ndako melango pour sukali. Bon, ngana tikala melango te. Nazawo monaka ba tiena kopo te. Ameli. Alobi muteme kiti. Soki ezako kita to ezako matana ebite. Yango na kati la Chine. Tension eza normal. Papa Evi Eka. Toza na ye. Toza na ye. Na confiance totale ya 100% bandeko. Tozani na confiance. Elobi ye moko. Non, elobi Nadine Mukendi. La plus intelligente. Après si ma témoignage où elle est na Congo. Papa Evi alinga ko kakulate. Ah oui. Asala pe mwanda ma vantar. Eza autorisé. Surtout mbongo na ye. Ayiba kiango te. Alors, le kola azo bala na mbongo ko yiba te. Net président Vital Kamerhe. Alors, aboyi ko kakula. Bandeko. Nazo tumbula président Vital Kamerhe te. Nazo lo bande bongo. Bobino ba obozo landanga boye bake. Babalaka na mbongo muyibi te. Ezali to bali na ba faux billet. Tout ça netinga papa robot. Na bali mwasi moko. Na pie 5 000 euros. 4 900 ya ba faux billet. Sekoyo 100 euros vrai billet. Donc la kisi na bali mwasi wana na 100 euros. Vous comprenez? Siko bala mwasi na koyiba mbongo tu la kisi ozwi mwasi wana ofele. Mais papa Eka Evi Kikuli maréchal atie orgueil ne ya mobali liboso. Oui. Abeti tolo abeti mukongo. Afuli mapeka. Alimamba kwa kolea te pesa mobimba bongo. Abali mwasi na ye. Alors photo zalaga. Fier na ye. Au grand complet. Pe confiance totale. Na yebi. Bandeko musubo koloba. Papa robo. Makambozo loba. Yomoko chango na pratique te. Obenga ki Christelle awa. Chassé. Non. Tangu nazolo ba confiance totale. Confiance totale. Na papa Evi Eka. Bon. Na comprendre bino. Dans le roi nazane confiance. Tangu azapa mama mwanane. Obabota. Des héritants. Fona pieka confiance. Bien sûr. Confiance na pesaka. Oh. Attends à l'objet chassé. Mais confiance, oui. Des heures de temps, Kotikuna n'a plus confiance. Totale. Confiance totale. Ou bien confiance à Pamba. Ok. Entre parenthèses. Bon. Nasani Bissigana. Dans le bani. Déshéritant. Bon, ce totali capacité à papa Eka Evi Kikuli, avec tout le respect, confiance. Confiance, oui. Makamuna lobaki bandeko, wanezali, babenga ngoboy. Système ya. Tozo talela. Tozo zimele. Kaka tozo talela. Kuku tozo zimele. Ezaka ko zimele. Papa robot azo talela. Azo zimele. Oui.
Papa eka confiance totale. Oui. Total finate. Donc, na pesi penza confiance ya solo. Ya mwana total. Mais entre-temps, na simi ma jimel. Tozo talela. Tozo zimele. Tozo talela. Tozo zimele. Et puis, samite a kotalela. Ah oui? Bongote. Et puis, samite. Kolo. Nayebi te so bomona nga ndenge nini mabe zabe. Même na la Chine tolobi bien bazozo bakipaka vie privée ya Karine Mokonzi na papa na papa eka evikikuli Marshal bakipaka te na Chine pe balobi to sololi to tika la baronne vie privée na papa eka Marshal. Bon, so natali bien ba chinois batika Karine Mokonzi na vie privée na ya côté kunda kutu ba chinois sans doute batika na bango vie privée ya Karine Mokonzi nde mutaka eyaka ko visiter la Chine te tozala honnête côté kuna tangu ba chinois ya Karine Mokonzi balobaka mami bomba vie privée no turo balobaka ya solo balingaka vie privée ya la baronne ebombama makambo mosusu nde ezali alors eza te balingi bayeba vie privée ya la baronne balingi bayeba si tout va bien na la baronne parce que la baronne vie privée na eza neti ya n'importe quel motu te aza motu moko public kozala public azali leader icône mama YouTube donc okende bomba vie ya Prince Philippe mais eya moins difficile non ndenge eza Karine Mokonzi aza reine po vie na ye ebombama ekobombamaka moke to ebombami ebele mais bon tout d'abord oyo ebombaka na Chine oyo bazozo balobaka eza fondé à toute pièce bilobela mwanza mais oyo la Chine elobaka eza penza vie privée te na oyo bainteresaka batala mami tout va bien eza bon Henrietta tout va bien eza bon mami ozovanda toujours na même adresse eya bongo eya vie privée te d'autre part vie privée mais d'autre part la Chine elingaka eyeba siko mpona papa eka Marshal oui lokola azali mobali ya la baronne abali ye na mbongo akakola te likolo nango lisusu apase betape ebele mpo amesana na monde oyo ya public oyo alors ye déjà la Chine etiaki kimia oui la Chine etiaka papa evi kimia banda se ndima papa evi etiaka kimia alors papa evi aza na mwana na ye babota na Christelle papa evi aza na ba ex mibale kombo se bima public donc
ba chinois bana tina ko intéressé na ngote ba kipango pété soki la Chine kipango parce que mu pepe eningani soki ba zozo ba bimisi likambo ezala lokuta ezala solo ba chinois bien sûr faut ba intéressé nango mais ko intéressé nango elakisi te ba chinois babangi to bakanisi eza ya solo to lokuta non bayoki bayebi ke ya lokuta ere moko mpe balobi soki eza ya solo ekoki ndenge nini baza bato fo baraisonne baza na droit tension ekomata ekokita c'est tout à fait normal po papa evi eka ndenge aza wana ba ex na vie baza mibale te tomona ex virtuel abima mokolomania ayaki awa tia panzi likolo tozwi panzi na ye tokati yango totia yango na batware asili bachinois te mbakenda koluka ye muteki sikoyo ba ex mosusu ya papa eka bachinois balukaka bango te baza meme mpa na posa koluka bango batunaka pe te o gofax o baleine na maroki kuna papa eka azala su na moko te ntina moko te mpo bocomprendre ke bachinois baza na ntina koyeba vie privé ya Karine Mokonzi non ya papa maréchal te mpo bazopesa respect na valeur ahonore icone abali ye sans kokakula ayibi mbongo te ya travail abali ye mpe na bafo biye te abali ye mpe na niongo te ozomona mpe aza na patience likolo nango mwasi oyo abali me bazovanda nao ndako moko te aza na patience mpo makambo ayebi ndenge ezokende na leta yango la Chine ngai nayebi bachinois batushaka vie privée ya papa eka te rien du tout barespectaka ye comme il fallait tension mate kita ça c'est naturel tout d'abord toza bato même banyama tension mate ekitaka c'est des émotions oui alors Christelle lokola aza na mwana aza na mokei tobetaki mpe kara toyebi eza logique papa eka kozwa mwana me tozalaki na ntina koyeba te soki azwilaki ndenge nini asalaka ndenge nini tokipaki te mpo toza na besoin tokɔta na vie privé te me ntango nouvelle ebimi modele akende ezwaka modele ayaka tokoloba mpe na papa eka te tokozwango mpe ya solo te tokozwango mpe ya lokuta te alors neti nga papa robo lokola nazali na système ya tozotalela tozozimele kaka tozotalela tozozimele kaka tozotalela tozozimele kaka tozotalela tozozimele oui alors faut nasala analyse hypothèse analyse to hypothèse surtout nga nasalaka mingi ba hypothèse hypothèse boyebi yango bien bino bana mayele soki nga zoba nayebi yango bino boyebi hypothèse ezali ozomeka sorte ya koanalyze likambo moko
ozokangisa yango mpo tala soki ekopesa forme bien soki likambo ekozala mpe bongo soki eza bongo opesi mpe bamakambo mosusu mais lakisi te confiance eza te confiance totale ezali na papa Eka Evi Kikuli mpo na makambo asali ya minene moto moko te asala yango na vie ya Karine Mokonzi. Bien sûr bakandida bazala batombola misapi basala yango banda Congo avant Karine Mokonzi kuta kota na internet batombola misapi Arma Lela grande sœur Balakaka mais la baronne amona tango ekoka te aza mpe na raison mpo ntango mosusu balinga babala ye na bafaux billet soki faux billet te mbongo ebimi na cercueil oui na fuga na descalette de bikeko me lelo oyo babali ye na papa Eka Evi Kikuli Maréchal Abubakar Kikuli Allahu Akbar bandeko topesaki confiance na otoloba nini confiance oui toza na ye na confiance eza mpenza yango total toza na ye na confiance totale topie confiance te mais toza na ye na confiance fo na explique yango bien bon bino na yebeli bosali te nga papa Robo Maréchal Evi Kikuli naza na ye na confiance mais napesi ye confiance te nazo explique yango mabe nkolo nazoloba bien bino nde mbo comprendre nga mabe naza na ye na confiance totale eza lingala nazali na papa Evi Kikuli Maréchal Abubakar Kikuli Allahu Akbar na confiance totale ya total finate mais ya total nazali na confiance na nyonso bo comprendre phrase yango kasi napesi ye confiance te eza clair et net nga papa Robo naza na système na ye te nazotambola na nga kaka na majimele na nga nazotala bamanzanza baplastique eza normal est normal même soki otali na télévision partout bazolobela baplastique ah oui ngai wana eza likambo moko te ke nakoti na vie privé to na bimi rien eza nango kaka nayoki sango ya bamanzanza ya baplastique alors nga aza na majimele sikoso na majimele nasala nini biso mpe bakikoso awa ezalaka na kati ya ndako soki ezalaki na afrike nalinga nakengela ata bato bazosukula na kikoso na mati na nzete natie majimele me awa baplastique manzanza eleki kaka systeme ya tozotalela tozozimele tozotalela po eza nécessaire mpa nange eza neti kuta obligation ya kokeba na plastique
Gaga raté atina ba télévision bazolo ba. Bamballage à plastique bazolo belanga trop. Mais loko bien. Tozana mobali oya balela biso na baronne ya solo. Aleki mibale belé. Eza black te aleki président Vital Kamerhe. Oui. Tala niveau. Tozana epe na confiance totale. Koleka bogos. Oui. Bon, ngai. Bino na ebite. Nga nazana na confiance totale. Mais na pesie confiance te. Nazo expliquer na lingala. Ko pesa confiance ezelo mususu. Ko zalene na confiance totale ezalika mususu. Ko zoma jimel otena kingo ozotambula lokola médaille ezelo mususu. Koyoka pe makelele oh ba plastique ezo pumbwe ba manzanza ezo sala boye. En tout cas ma jimel soki eza na kingo système ya tozotalela kaka tozozimele kaka tozotalela nini yango plastique tozotalela kaka tozozimele kaka tozotalela kaka plastique pe tozozimele. À bon attendeur, salut. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss